Abonnez-vous massivement na M La Grâce TV. Chaîne moko ya bien, oezo ba makambo bien, oezo lakisa ba image ya bien, binomo bozo monango. Bo s'abonner belé ba fan nyonso Orgazi, o bolinga ko Orgazi, boza na besoin actualité Orgazi, bo s'abonner na M La Grâce TV, boko mona ngai na M La Grâce TV. Abonnez-vous massivement. Voilà. Voilà, bandeko bo landa biso de moni déjà présence ya apôtre Manya Zaliwana o ngana pesa. Est-ce qu'il y a qu'on permettre biso aller kana bilili? Non moi déjà présence ya maman Niclette Ilelo asa déjà wana bandeko oyo balobelaka mingi makambu ya ba artiste soki bazana ba moment ya pasi mais bo ba kolekisa bino kuna ezali bongo apôtre Manya to ebite soki moyen et ezali a Okita mais Azoya, voilà, mon rêve, c'est la caméra boyée en attendant à Porto et la porte Mania. Parce que biso sala ka mosala na nzela nzambe. Po yaza mosala na nzambe ba mosala na nzambe. Soki nga na motema beto moyibi bango ba kolakisa ngo. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça le comité d'organisation, to publier ngo ti mo ko publier ngo. Président papa Robert ya na ye. Ya comité président comité d'organisation. Vice-président, pas Massoum. Chargé de finance, oui. Non, la polémique qu'on a. Oxygène, à la finance, na maman ya moi c'est ya Guimard. Moi c'est Guimard tu sais Mutaliboso. Na finance, na oxygène, na Alain Kaimbe. On a un comité, vous avez un nombre de combien? Commission 12, 13 comme ça. 12. Même si il n'a rien à cacher là-bas. Na tongo nango, na quelle émission, na mona kana ni leki papa Guimard bien chaque ya kambango bango bata beda shu bazanga bino na za émission. Ils la passe na la wana. Tango bango ba ye, ngana lingi boyo zali internet. Parce que minzo ba internet. Tango ba ye, ba kutani na voilà, Baba Biyom to Yambaki Bango, bon, merci merci pour na kobatela la ningi ba mkonda mboka lobaki respect na makambo wana na lo bangai comme na ngai pasteur ya Noka Bongo nazali ancien musicien ya ancien artiste ya groupe Mwembe gauche to notre travail na pasteur Guimard na pièce to leka c'est ma traditionnel ngane mna na pasteur Guimard na nzela kotambola naye. Bon, na peste na mes condoléances na artiste nyonso, pe na basala nzambe nyonso pe na RDC. Na lo baboye. Je pour longwa, excuse-moi question là. Je pour longwa. Bon. Té, papa mo me gauche na longwa. Na landaki na pasteur Guimard. D'accord, merci. Voilà. Tango to va to sali au comité d'organisation, lobby na monaki bato abedashu, on appelle CP moto na musika. Bato ntango baye, na yambaki bango, na yambi bango to sali prière to sambeli. Ba meki ko tuna moi si moi soka ko lobate moi c'est pasteur yo loba mutu zo za kata makamu na bibo papa to sali makamu nyonso to sali comité d'organisation to sali na programme nyonso ya biloko to ko somba soki mbongo izwami to talisi bango batine ba biso pe batindi biso papa bedashu abito tuna bo sali ndenge nini ko reba mukolo nini loko nini o ezo zanga okino loko na biso sembo ngali ye pas contribuer to yebisi c'est rey, morgue, tout. Bon, bah oui, le coup les années ngwana. Tu es bien à rejoindre sauté. T'as moussa cause de bloc, mi bari mi sa ta ko sunga. On a bien, on a bien. Wana battu dans ba habita moussa sa cause et le bis, bah on est baillé vers biso. Bon, bah autant moussa cause de l'eau mi balé to mi sato. To sololi, to split mon penal lié au to tia matanga na mamutu to laxi bango. To bien ma boko na le loko zate. Mais toujours bon, c'est bien ka okundama. Mais ne te pesi bango modalité nyonso wana. Nde to solba ebisinga pasteur pesa biso numéro na yo na pesa bon numéro babi to kei ko bisa patron be da chuta musu a rejoindre sa biso na poko le to lobby nde tant soko to moni bongo ba kisimi zala ba kei loko to ta mona papa chaka Kongo président na biso o alandela biso ba artiste Kongo soki yete ta musu mawa pardon ne kona na pesa na yibi no lo bamuke pasteur tango le bi bosolo ina bango botalisi bango makambo nyonso mbongo zali na maboko te na montani ni obino bokanga ki boyebisa ki bango ki eloko ezozanga makambo nyonso tosali esenga mongo boye non zela
bango baye hein ils ont pas na beko beko zoane nous information hein to aider ba ça la état de besoin il n'a pas estimé qu'il y a bien montant non biso surtout ça déjà réunion na pourquoi tout était déjà là parce que quand on a nini je crois déjà lango pa wa so zali wapi alors biso ça déjà na comité d'organisation na tangi za ba comité c'est qu'on a biso non mais quand si président na comité on a déjà besoin na vidéo bosi bokangi 29 000 oba publier wana ça ngwa ils a combien zela papa biloko nyonso ba monta tu ya biloko nyonso parce que faut que tu biloko nyonso to komaki circuit to komi morgue to komi makamu nyonso esenga monta hein to kangi yango parce que biloko wana teka makabu to biki le circuit teka mana plus to kangi ba monta wana mais tant to ça ndengwana et pesa ki monta nyonso na total et ça zela pesa yo zela papa pesa yo papa pour biso to travailler ka na petite ba photo o ba photo passer évangéliste kabonaliste 400 dollars to tinda sikasiko yo yango zela kata obo uti pona kwa lelo zela na tinda ba photo open so mon au réunion hein au réunion toute la famille ba laki wana zela to mona nini to ça pas ça montant zela la joie il faut ba yo ba bolanda ka biso ba ne ba comprendre biso là ça wali kambo to la li yango oyo voilà zela bazo pesa ba ko to bi 29 000 donc zela papa to ko tala bozoko et là c'est bana bozacha Congo pour attendre na ba preuve na mikanda bloqué pas manino ezali 29 220 29 220 dollars. Je crois en moi. Voilà. Oh, tu fais ça qui? Tu fais charge pas à shooter. Oh papa, je vais charge non. Il bise toi bise kaka monter no stokangi. Ne batune balbe que ça va. Ta musu ya kozwa. Ça que to mabele. Et ça qui ndengwa ta soko to moni ndengwa na batune ba ye. To ba lokot no ça déjà ba demande wana ba mikana to no sala. Faut que to tikele pena pourquoi pas mona ki oui ba to biloko batunanga ba ye biloko ba komaki yango to pese ki ya be de shooter ki azwa charge nyonso. Ni to memela ki document amona programme no to ça na bita de besoin to tie. Ya to na ko pesa ba tango batune ba ye ba ke to ki tikele pour to ki na ville. Donc tikela ye atala tant batune ba ye bino pe boke ville bokinda otika te tant ba ye to yambi ye na yambi bango to sololi pesier bango rapport bakena rapport ba memi maloba kaka voilà bazara bango bakena ba bango verbal voilà vous comprenez voilà l'administration Istanbul même patron de sur na émission à tout na bango c'est combien les boulots combien vous comprenez ezali ebembe artiste biso yebi comment bakuna ba artiste toke na soubassement o ya matanga vous comprenez au comité d'organisation ba yebi que on a demandé tel toke ko tikira ye na bureau ko tiki na bureau mbala mope to moni parti abeda super azobima na pese mbote na présenter le qui a Gimari vous comprenez ça va je vais voir alors moni na poko na ngosikoyo nde lova hein lova nde asala kana fondation ya Bedasu na yebisi bango abiba ayebisi na tanga benga bi non lettre yango botiki ba yebisi so déjà mais tindele biso lettre yango to monango na tindele bango lettre yango na WhatsApp OK so bato wasali biloko yo zali bato ya Abedasu voilà ça de comprendre bato la publier bino ils avaient Abedasu voilà continue parce que le document ils a bato mi balé pamba oh bo pesa ki oh pesi ils a pas ya Santerre na bango mutongo sur Santerre na lova bango ba balé so bato ba publier c'est le 2 qui ont publié mon zela et debino moni c'est quoi le problème biso congolais ndeko na ngai il faut za motema pe malamu elmo ko so pande faut oyeba que non mori ba futu futati faut batata wana nda zo tambula wana za travail hein il faut ça carburant il faut ne dire le ba ko kile dobite akokite mutabisa kiso lobi nani ken piana essence ken piana donc na pese mbota ça musique merci c'est pas facile matanga Gimario facile tamso benga papa John Roya on ne sent pas l'engouement d'Engezalaka. On ne sent pas aucun matanga, vous sentez que il n'a rien. Si vous pouvez pas Congo affaire il y a 30 000 dollars wana et outil wana. Mais na lobby na lobby ngai mutu na pesa qui na informé la fondation Abedasu Rali Center na bango benga Center na lova. Ne ce que va publier c'est bango mi balé. Alors ba sali yango na façon moko ya ko dénigrer neti sont pas na façon moko neti pas bon marché non ko ba ka ko marché te papa ils a marché te non tela
dès que dangai zana aider yo hein mon dao ba pesi ezala d'ailleurs 30 000 29 229 alors 30 000 dollars où tu as baba c'est 1980 dollars si je crois bien tango to salaka yo tango to saka exemple na kata monta wana na format to komaki un moment comme 400 dollars papa ka mundale sa tindi 400 dollars ils pas bien tant de futa de boulot tout ba pion nezalaka c'est comme c'est bon globalement makambo nyonso tout ça la carte mais je crois loko batindi 400 wana bolongoli 400 wana non ndanga nanu o mukanda wekendaki déjà même si mikanda ko commencer ko to longola carrément to longola mbongo ya kwa mbome ils comprennent alors eloko to kende droit au bit eza kitoko te que kozwa tamususu ndenge obiso ninga bato kufa to babela non nana mona kite comment to yo yalaki comment on s'est battu pour na biso zaina ba image wana to se bataki pour ndeko na biso abika auto remise mon livre lemba edaki biso muyombe gauche ba yaki to me remercier nani parta beda sur non tamusu ba continue biso ils ont ba un problème tamusu staff l'information personne yebite non lelo mon passer alors musika même jolangi mamba chakolaki il faut ça la pembe nanga oyeba ce que je fais so za musika parce que campagne za makasi neti évangéliste passé que quel journaliste atindi mosa na nzambe wa futa apporte man wa futa ki hôpital bozo imba la moxe moi ye wana ye voilà merci to pemisa nous président Charles Congo tozo pe mo relo ko baluka pardon. Bonjour. Bonne santé, mes condoléances. Merci beaucoup. Tu vas recevoir mes condoléances parce que Guy Mario Zamoussel en Zambé. Et puis, tu vas adresser mes condoléances à la famille artistique sur le Congo. Puis, à la famille sur Guy Mario. Puis, à la journaliste, parce que c'est vous qui l'accompagnez à chaque fois. Et puis, ceux qui m'ont cambré, puis, Sali qui l'élo. Et la bella qui soutient qui de part et d'autre. Et puis, à un niveau de la famille, de la société, parce que vous nous accompagnez dans ma ce début, les bandes, les lélo, tous les à son âme. Et Nzambe ndemu tapé sa rappel mapé à l'élo azumoli monoto komisi Nzambe. Merci to komisi Nzambe. Tomoni présence na yo awa eza pona nini apport nous anini pour la présence en Maroc. Bon, présence dans la Maroc parce que jour Abonnez-vous massivement na M La Grâce TV, chaîne moko ya bien oezolo ba makambo bien, oezolo lakisa ba image ya bien binomo bozo monango. Bo s'abonner belé ba fan nyonso orgazi o bolinga ko orgazi bozana besoin actualité orgazi bo s'abonner na M La Grâce TV boko mona ngai na M La Grâce TV. Abonnez-vous massivement.